Alors il faut ça pour l'argent. Beaucoup improviser podium yangwana likolo beaucoup déjà que se concerter ceux qui beaucoup ça la nini pour honorer ndeko na biso Pichu Mayini. Voilà. Passez le couple là. Passez le couple là. Passez le couple là. Tout le messieurs, Papa Jacques Kadima, j'ai ce sali, ça nous va droit au cœur, tout droit au cœur. Parce que tout le monde qui est posé la vie sur l'artiste, et le poyo est la fils de constitution. Conscience, la vie c'est ça là. Par invitation, et qu'il y a qui s'est révélé. Mais, en français, on reconnaît les bons amis dans le malheur. Nos autorités, les bisotés. Beaucoup de Tala, il n'était pas Papa Jean Kanadima, mais aux 8 ans, honneur de mon côté. Tout ce qui a passé comme là, dans la cérémonie, mais c'est dans ma bonne. Amen. Kolo topesio merci. Topa molio parce que Bible lobby et pas nayo azar ezalakati. Tabe to kumisi yo sans tozalaki nzambe. Tobotama te ozala nzambe. Tobotami tokuti yo nzambe. Pe tokoleka bokotika na nzambe. Kola bomo topesio merci. Pour la circonstance oyo. Olobaki mutu awuti putulu akozonga putulu. Topesi merci parce que lelo le banayo et confisa. Samba oyo tosenga présence et assistance na yo. Parce que Bible lobi sayo biso tokokosa lelo côté. Molimo sana nyuse koleka na matanga oyo tobengi yo ngeye. Bon continue yo kita. Bon sambe na yo Osipo, Papa Lo Sanzola, Yabozo Pico, pour sa message à Nekonayo, artiste de Samanawa, Andenge, Kor, Nenge Fandel. Yamboka Rabiso. Tata mokonzi ya mboka Joseph Kabila Kabange pe na kombo ya ministre ya culture na biso mama na biso oyo aza kokamba biso na kombo ya gouverneur na biso ya ville papa André Kimbuta yangu na kombo ya bourgmestre na biso ya Kalamu Sekadima vraiment mingi ya kolobesa te totondi nzambe et tous les artistes en général, applaudissez pour Pichu Mayini. Pichu Mayini, c'est un grand géant. Abundi Alongi. En tout cas, Faki Bokondi Makotelema, à ta bonne, à toi de mettre une minute de silence. Merci Tovanda. Nai, Nazali, collègue Nabino, artiste et comédien, peut signer ce Congolais. Na Congo ya Bayolo Bolaja Marius. Donc, mon nom propre c'est Marius Bayolo Bolaja. Toi qui n'as pas de micro, les amis pour mon côté, mais les amis na président Godé, à solo de la président Devos, président Kabi Kiwaka, le Balobi, on sait qu'il y a un collègue qui a dit ça, c'est comédien. Puis tout le monde en tant que chrétien et seigneur, on peut sa responsabilité.
Bon, le fois na 2011 tolekaka awa tosalaka carnaval mpona kosepela kodenonse mwa injustice oyo elekaka entre biso RDC na pays ya Rwanda ndenge baagresaka biso bakomedia bamarchaka mpona kosenga kimia pene mokolo wana tosanganaka mpona kosoutenir campagne ya tata mokonzi yango Joseph Kabila oyo mpe kati ya discours apolosaki kobimisa lwa moko mpona kodefendre baartiste ya Congo. C'est comme ça tozali awa mpona kaka te parce qu'on est pas hypocrite nasepeli na koremercie groupe évangéliste oyo epesi biso confiance wana nazalaki mpe ngai moko te tosanganaki na artiste a danger koko bon biso tozokolonga awa papa tozokokende koexpose corps ya collègue na biso artiste comédien na fikini na podium bos improviser pièce moko moninga na biso asokola voilà Tcheko mata likolo oyo Nzambe asalaki c'est comme si toza biso nyonso na kati ya biso et que na réunion tout eza na moto oyo azali koki papa na biso Pichu Maïdou na kosenga na bakolege na ye balela ye na kibokristo nyonso to parce que ye azalaki mokristo oui ye asaleli ntango na ye mingi na groupe évangélique et moi-même qui vous parle et je connais très bien la troupe théâtrale évangélique parce que ebandi na misu nanga je ne savais même pas qu'un jour kapé na ozala bourgmestre donc Dieu mutayebaki avenir ya motu moko moko mais dans le groupe évangélique qui est bandi c'était juste dans une des églises où moi aussi je priais. Il n'y a pas pasteur Ngondo Jean Robert, place Troupeau et bandit. Et ils ont fait tout ce que ma père vous savez. Merci, Namosala, Oye Asali. Yami Balé, Nalingi, Kosenga, interpellé, Abandeko Nabiso, artiste. Bomoko, Olingo. Il y a un constat amer, autre sala, constat à Mabé. Souvent, beaucoup d'anakala ba événement à Mine. C'est-à-dire un festival, beaucoup d'artistes et boissons qui a Bali. Yoso va faire sur invitation T, lobby, ou l'équipe à télévision, soit au l'équipe à YouTube, les réseaux sociaux, pour s'attaquer à la communauté. Mais malheureusement, dans les circonstances où il y a moi personnellement, je suis étonné quand on a que ce que tu as total artiste de Bayawa, oui, et quand l'un de nos amis a choisi parole pour la première fois, à l'Obaki qui est je démentis ça pour dire que la preuve année, moi-même je suis là. Je représente valablement Bakoti Yamboka. Et les Bakoti Yamboka ont participé. Mais Pino Mokonde Baptiste, non, on a la monnaie, ministre, soi-disant, par exemple, au ministre du Sport, à Boaké, ministre de la Jeunesse, Mbassou. Non, on a la monnaie que vous mettez à Kassaboubou, à Boaké, vous mettez à Kalam, Mbassou. Non, on a la monnaie. Mais on a la monnaie artiste, à Boaké, artiste, Mbassou.
bolingana kosala semblant te ya kosala organisation moko mais na kati bolingani na bino te soki bolingani eozala bien bazolongola nzoto ya ndeko na biso ezokende na fini nde balobi mais nous aimerons vous voir. Vous devez normalement vous accaparer de ces corps parce que c'est le vôtre. Pour que soit bozo c'est la bonne aïe et à l'eau à l'issoum. L'issoum a mouné les athées, l'issoum a mouné les athées. Donc cela veut dire artiste a mouné les athées, artiste a mouné les athées. Tout le monde est artiste. Et chacun de vous a osé la 1 plus Yamoninga Naye. C'est la raison pour laquelle vous créez un système à Manzondi. Zondi qui a le roi Léopard, et l'équipe nationale. Donc, pour lui, expert dans différents domaines. Les joueurs jouent un rôle parce que jouent un rôle bien. Au Kounago jouent un rôle parce que jouent un rôle bien. Mais si vous êtes unis, Bolivie Sahara, j'étais toujours comme ça. Si vous êtes unis, même tout ça va aventurer par la bino soi-disant producteur. Avant de la HLM la photo, Ayawa a loué voiture pour une semaine à Bibi producteur. Parce qu'il y a un bon bongo, il y a 1000 euros, à partir pendant 4 et 5 jours. Mais sur la Libye, le président n'a pas l'écrit na Nyoso. Caleb n'en parlons même pas. Il est na Nyoso. Mais quand on regarde pour tout, il y a Poto, il y a Solo, il y a Lokuta, mais si vous êtes unis, vous constituez une force. Ces aventuriers-là ne joueront plus avec au Sakanabinoti. Et c'est un peu de vous dire, et vous allez bien, que l'âme, il y a des Boladiso, et Jumaï, et Manakinia, et Sikakei, alors que la terre va me soucier, papa, oui, ma sans souci, vous savez, je vais la papoter. Je sais, Azar toujours pour mestre. Alors, le mouetté, il est peu alors, le bec à mon combattant à la place des artistes. Au PC, la mission de mon beau tatro, et au Labamoke, la décembre et l'élection d'Ali. À mon appel pour la mission, merci. Maboko. Pas le coup, il y a papa Justinadi.
biso. Ah. Ensemble avec vous. Maintenant là, tous en Kati à Fikin. Place Nini Bazo déposé, Corps Yamaïndo. Place Nini artiste, place Nini Bandekuna, place Nini population. Bafan na Nyoso, Bakoya, Bakovanda, Lelo Ezande Mokola Suka Oyo, Maïndo Akola Lisusu, parce que lobby, Bazo Kende Kokundae. Donc on est toujours ensemble. Restez aussi branchés, toujours dans votre site. Dans votre site EHP Media, précisément dans votre émission, pas comme les autres, aux émissions na émission na Bissonyoso. Bisson n'a pas comme EHP Media, tous en raté relaxabino, c'est notre devoir. Et ça, événement d'actualité, to kumbela rabino toujours, parce que Bisson a bino contre les bongo. Tous en le côté relaxabino, vidéo, émission, événement, le côté. Donc on est toujours branchés. Restez aussi toujours branchés avec EHP Media, EHP Media de Makambu. Je dis bonjour à mon cordon le plus frais, Ekibumba. Pourquoi pas les caméramans le plus suspect, Junior Pidi. Voilà, je suis là devant vous, votre humble serviteur, Jennifer Louindoula. Moi, nalemba ya tongo makasi. Voilà, artiste Bazawana. Misusu balobi tokotika papa Maïndoute. On est toujours ensemble avec lui. Toza et Longo Naye, Akufaki, Zalaki Nabiso et Longo. Et bongo ekomi era liwato tika pourquoi balobi to lela na bay oyo baza kolela. Voilà, je dis aussi attention là-bas mon frère. Je dis aussi mes sincères condoléances à la famille Maïndou. La famille Maïndou, nous sommes de cœur toujours avec vous, ainsi que la famille artistique ya Maïndou. Donc bande kone bazawa bafane nae baninga nae ya musala oyo banda ko sala balobi bakolela muninga na bango. Parce que asali trop na musala oyo, bati qui était bazawana. On est là, caméra EHP Media et zawana qui est sur le terrain et qu'on développer et qu'on tient micro na biso EHP Media. Donc on peut savoir artiste ba loba ba développer parce que papa Maïndo azaki muto abatu, azaki muto yo alinga ki batu, azaki muto yo abandaki ko zanga te surtout na ba matanga batu. Yango moni batu baza ebele na matanga na ye parce que balobi ye azalaki
na motema wana ya bolingo. Donc voilà, c'est pour cela bisopé staff technique mobimba ya HP Media. Tozangi simate, to poussanisa liboso pour to kumbela bino événement oyo bozanga yango te. Bozanga yango te. C'est toujours comme ça avec nous. Ah, s'abonner parce que bilingue et HP Media c'est bandaki kala. Donc voilà, on est toujours ensemble,
l'artiste aussi bangonde bakufeli parce que azali collègue na ya groupe moko place mayundo banda ko évoluer na yeto nous devons aussi savoir plus na mo maka muswa mike peut-être ba mususu baza na connaissance nango te mais au moins président Tcheko baza na moi connaissance nango parce que mayundo bazaki groupe mo na ye et puis na ndengepe président asala yaye mouvement. Bonjour président Tcheko. Bonjour. Bonjour. Tozolela tozana kata douleur yango papa Mayindu Kimpulu mon cher Pichou Mayindu papa Fololo est parti monde artistique, monde théâtral en deuil, groupe évangéliste en deuil. Voilà, papa Mayindu Ngana Koti groupe évangéliste en 2003. C'est Mayindu qui était comme le chef de répétition. Je suis encadré parce que Azala qui n'a donc formé acteur. Tant que le barata so ko jouer teyaka na groupe évangéliste, papa Mayindu a formé Batebele, a formé Banana Amelia même. Oyo lelo bamonaka Nana Amelia, a formé Nana Amelia, a formé donc Naba défunt Kiro. On a vécu Mayindu pendant 12 ans dans le groupe évangéliste, c'est-à-dire que moi malamu pour le cas. Mayindu azalaki trop amusant, tozaki misatu. C'est pour ça que nazo bengaye Kimpulu mon cher, Kimpulu tozaki ngai Tcheko, papa Chamboui, Kimpulu Mayindu. Tozaki soki casting dans un groupe évangéliste, elingi salima pour na filmer banda. D'abord on regardait, on a 3 comédiens. Otozaki dynamique. C'est-à-dire ceux qui Mayindu à Simbi à droite, Tcheko à Simbi à gauche, Chambou à Simbi à centre. Donc c'était vraiment formidable. Depuis Bafan Nyonso, Batala groupe évangéliste, qu'est-ce que j'ai dit? Mayindu azalaki ndekonanga Congo central, tokutana na minoko moko. Mayindu akimoto yo, boki ko silika ma garda kanda mulaite. Azaki kosenga pardon facilement. Mayindu azaki homme de métier, à part Moussala ya théâtre, Mayindu azaki taulier, Mayindu aussi même dans ces derniers temps naye ayeko soki c'est na Bra Congo en tant que chauffeur il y a la machine élévateur oyo tombolaka ba prévenir bango bozomona yemso ba ndeko ya ba Gino baza ba top tout consort pour ne pas faire la publicité. Mayindu asuksi nakolo ba film ya suka ba image ya suka na ko diffuser oyo kozala diffuser ya Mayindu c'est na groupe Yokason oba otala déjà Yokason TV bazomona ba image émission na saina Jolie Bofi na balancer moi quelques images ya Mayindu oyo aza domestique ya papa Masasi voilà douleur triste Kimpulu mon cher est parti. Voilà, merci Tcheko. OK. Voilà, nous sommes là toujours avec des artistes. Bozomo la binomoko, c'est vraiment triste. Mawaiza makasi, bauti ko perdre oyo azalaki lokola ndeko na bango, akomaki nyonso pona bango parce que ba moment mususu banda ko kabola yango na famille na été, na famille biologique na été, mais na famille artistique. Abanda ko jouer vraiment temps de yango zomona baninga na ya mosala bazolela bazotangisa ma miso parce que atiki bango na passe. Nous sommes arrivés à la fin de notre journée d'aujourd'hui. Lelo to kati yango bongo loko nyoso rana suka nango pona lelo to suki wana lobeza mukolo lobeza enterrement. On se retrouve avec vous demain pour l'enterrement pour na batika nzoto ya tata Mayindu bisika oyo et bongisami pona ye. Voilà, je dis un grand merci aussi à toute l'équipe technique de EHP Media. Pourquoi pas mbote nanga na ba fidèle nyonso ou sabona tongo na kati ya EHP Media. Donc on se retrouve avec vous demain parce qu'il y a enterrement à lobby. On est toujours branché avec vous. Restez aussi toujours branchés. EHP Media de Makambu. Donc EHP Media Makambu. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à commenter. De l'Euzaki Bongo, lobby, voilà. Toko développer. Tina cimetière, bozanga ba image ya komonate. Merci. J'ai dit aussi merci na maman GH na kati à Londres. Pourquoi pas papa Edo Amani. Voilà. Ya bino yango na batu nyonso bo sabona tongo na EHP Media. Ya bino yango na ba misusu batikali bo s'abonner. Bilengi ya EHP Media ici et Bandaki. Merci aussi à Junior Pidi, le caméraman le plus suspect. Je suis Ginny Star Luindula, votre humble serviteur. Moi, on a tongo.